au monde nzembo no moko côté studio séance à studio 300 $, fois nombre de séances qu'on a nzembo ça les clip aussi ba figurant dépense wana tout le monde était nzembo 100 francs. Na quoi nzembo kota wa 100 francs. Bien sûr ils a pour na utakuna premièrement et deuxièmement ils a reconnaissance. Au moment va vient na biso le quoi ba loi de la forêt ba papa chéri va vient na so quoi de la korama va vient na so wa zekwa bazaka ba vie autour na ba ba vie ba pesi ba vie na ba jeune. Mais pourquoi pas toujours c'est là on peut ascenseur. Vous comprenez? Là na mona que façon à quoi sambela ka ebike bolingo koma na biblia yango tozo salela linga moninga lokolo milingaka ne marafunga manga kwa salama elengi nazoyoka bien nazoyoka muchime elengi sela Yabo manonga sanga punition ya kotoka mai epi na kiumulu ona tondi sana tono vula nini leze mboko ye nene wana mame chemise baby sakana tasha rouge à lèvres na yo il y a 2 ans nalingi nasoyo tobinaka bakanisaka fidélité za kaka na femineo koyoka bilenga lisana lofe ezala masculin nazobela ale ya boyingai nazobela makiasha boyingai papa wina nakanisaki ke nazu sheri ya santa tomotombele zoka nzoto ya moto katoko yeba te shera boyinga na français. Ya zozo atekilo pangwe asombi dessin c'était que kobula brusquement et sali accident et comme in a quartier sokolingo samba motoka tona ya zozo. Voilà. Bonjour Congo Kinshasa, bonjour Congo Brazzaville, bonjour Mokele Mobimba. Je sais bien que vous êtes très nombreux de me suivre partout dans le monde. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jerusha Bafosset, la chroniqueuse, l'enfant de Marie-Francis Vango, la seule et l'unique reine mère Babi Bakisele, machine à beauté. Bienvenue encore de notre chaîne YouTube Congo Steve et puis un grand merci à mon boss, à mon patron, à mon déchet, à mon papa maître John Motema, à maman Micheline, la reine ma mère à Palais, Babi moi soazanga mbanda sokutene kumisanzambe. Un grand merci à mon réalisateur Enoch Mbala Motomobimba et puis sans oublier à mon superviseur Papi Okongo Mobala Pembe et puis une équipe technique qui Mobimba. On a déjà Gelonga c'est le Muteki Azanga Nzoloko, papa ya Gertinanga sur le pied Keren Gassel, sans oublier J de Love papa la Monique et puis pourquoi pas na secrétaire na biso Rotana la race. Un grand merci na Mabonu na biso et Congo Suisse. Un grand merci na bino batbo s'abonner le puis un grand merci na bino batbo s'abonner kala yo pe muto s'abonner te profiter quand d'autres l'émission na biso et place de Jerusha au s'abonner na chaîne na biso Congo Suisse TV Okozala de citer au biso en Congo Suisse to ya na actualité ya bien ba news ya bien ba invité ya bien en tout cas to ça la ka bon pour na bino ba abonner na biso donc yo muto au s'abonner te profiter dans autre la émission na biso au s'abonner et puis un grand merci na bato tout bazo soutenir na ba conseil ka ine mo boye binde bo sala wana en tout cas un grand merci na bino un grand merci na famille na Mobimba un grand merci na bato tout au bolinga ba Fosset non senga na Enoch Mbala atela biso. Et le maman quoi a invité nanga mukolo lelo na sabino déjà na tekela bino déjà secret et ça bongo les coqs chantent donc non c'est na Enoch Mbala atela biso serait à concert na malgré les cas kala me botala savoir faire ya invité na biso botala ndenge as donc botande akabola rapodio botanda sala ba spectacle là ba musicien là ba danseuse na bika et ça la bien makas un grand merci na bino batour pour pesinga chance pour na les canal chaîne et puis un grand merci à mon patron opportunité au pesinga et puis Enoch Mbala c'est la biso image merci l'école chante maman reprend l'école chante maman reprend l'école Bonsoir.
mokili mote ya surprise mama ngai nayebaki te balinga nakokisa bandeko mpe bamuna na ngai batela ngai bitakurzela nyonso balutavi na nga ebebao likambo sukane sitaka te tobosape ya kosukisa ye elikana ngai kapamela losambo na tatangabe oyo ngai mosolo papa ponela ngai te misiki ye masoba koloba pao nakokaka biso ndenge yosilikaka motema kasi kozela bavale mamude kuvalide delote kote kosomaobamakobimalakopa soki nalobi akomaka ntina budebe. Un grand merci Neno Kimbala na image tout la biso ya président les coqs chantent au moni concert wana abete ki na température donc voilà bunomo déjà bon mona ki nebi avec le temps to solana présent pour abi les coqs chantent we ranson. Pourquoi quand on est ensemble, nous papa chéri, nous confier l'homme il y a préféré qu'il aille président ou ensemble. Mais avec les temps, on découvre en émission, on a vu place de Jorosha. Pourquoi Aïmba qui président ou ensemble? Ben et non qui me balle au coco sounanga ou ben de langa invité, tout solo la nebi qui se peut savoir dans le monde. Ok voilà, merci Naza de Jana invité nanga président les coqs chantent. Bonjour. Ouais bonjour bah Fossette donc bonjour la fidèle internaute tout. Tout balinga biso donc toza wana toza pona bino donc vous s'abonner massivement ne boyoki mo le bien sommaire Congo Suisse donc Congo Suisse ne makamo Congo Suisse ne déplacer rapport le ba news le ba information donc toza wana on est là ça va. Voilà, président Toko Sunga Bandeko Borota la biso ça mutum ça mon président le coq lelo et puis na mona Bandeko apprendre ma musique et kalaté président le coq au se présenter Sunga quand même Bandeko wana se présenter. Bien sûr, ngai le coq chante donc vrai nom c'est Fiston Kimana, fils Kimana, le coq chante, c'est un artiste musicien, interprète, compositeur donc voilà donc bref na kolo ba wana donc fils Kimana le coq chante, artiste musicien, hein, auteur, compositeur et interprète. Voilà, ok. D'ailleurs, oui, que ben na monde entier besoin de gérer possible. La pose permet ma question de l'inga invité se présenter et puis présent au but la quand même parcours mais on a besoin de bloco de jeu le bas donc eza première fois les can émission na ozongi ça ba na monde entier présent les coq qui banda konino ya tambola pour ti le loco ma présent les coq. Bien sûr, merci pour la question na yo. Donc les coq as artiste émission à tamboli tie. On a la bande musique, on a la bande 90 et quelques, internant, et après, on a la musique amateur, et après, on a un groupe choral, on a salué Frère Joséphine de Kinzambi, et puis on a salué M. l'abbé Nukes Mibatu, M. l'abbé Jean-Luc Paputi Senda, on a mon souvent dans la Kipit, l'internat, et après, on a un groupe à grand frère, on a un Pichu Kimana, et c'est une bonne place à ça, il y a un Paris. Il y a qui n'a pas fait orchestre remené avant ici orchestre remené à Yéna Jani Mangoma on va venir là et c'est bon on a intégrer groupe naé et tant on a intégrer groupe naé après le roi de la forêt fait une rançon le roi de la forêt que je salue à Eurozona la Kipit dans 2004 2005 donc Eurozona la Kipit les tués qui naé Kinshasa on a bon biso to ba no tangi na ba internat il y a Kinshasa va vacances va parler balinga te obima pour l'internat. Après, on a eu une musique à maison mère. Donc, parcours, il y a Makassi, on a eu une musique à maison mère. Donc, après avoir quitté le groupe à grand frère, et le gars tout qui quitte, voilà, on a pu s'y ressortir tout, il y a Grand Bandundu en général, Grand Bandundu qui quitte en particulier. On a pu s'y venir, on a mis partout, on a Paris, Londres, Autriche, partout, on a Espagne, place aux amis, Belgique, Suisse. On a pu s'y venir, on a sorti ça tout à Grand Bandundu. Donc on a Utakipuna et après Balamoko, le roi de la forêt Zuela Makuna, tu bêta concours Moko ya Grand Bandundu, voilà leader dans l'orchestre à ton frère dans Pichu Kimana. Tu bêta concours Moko Grand Bandundu, on a dit meilleur artiste musicien, meilleur artiste musicien à l'époque, meilleur star provincial. Voilà, ils ont né 2005. En 2005. Meilleur artiste musicien provincial, dans un trophée, et puis à partir de Wana, il est meilleur artiste dans un groupe
Abeta levé les rideaux, le roi de la forêt. Des places où on a le roi de la forêt à Monakinga. À ce pays-là, il n'a pas s'intéressé qui n'a pas eu. Il a salarié test. On a eu un Nzemba Koko Madimba. Ce qui vous permet. Non, vous êtes à l'aise, président. Yemba Nayo. Baninganga bakendeki mobembo bazongi ya yo mobembo kei mota kokoko Kevin Nandako akoma kotungisanga Mama pourquoi Coco azongi te Mama pourquoi Coco azongi te Madimbango Eya nonini na pesa na mwana Coco nangango Madimba Didi lolene dede biko Fonzoto elemina kozela Papito mbala kolela Anokeli mbula Voilà, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Tant on a mangé bon là. Loi de la forêt singa oui va bien. Mais il aussi un peu parlementaire on a va sénateur va découvrir yo va ndima yo va on est ba kolo mouvement et so ba ndimi au petit groupe. Sotant on ya kayo mon na volonté no ya 14 ans na mutu mo ya bisa ka fo kende. Pas le droit de la forêt. Tant toyi mo ko mutazwa ka. Omoni wengi musique à maison mère et là qui ba rêve ya ba jeune tout notamment là Azalaki ba parce que ba modèle na biso. OK. Voilà le roi de la forêt Azalaki moto artiste et tout à l'époque. Mais c'est à l'époque c'est par rapport tant wananga en vie na ngai quoi. Azalaki fona les gars par wengi musique à maison mais pour Azalaki rêve ya jeune artiste et tout il y a génération na biso. Voilà. Depuis tant on toujours bêta sur ma musique, tant on a des opportunités, il y a au moins le roi de la forêt, ça tombe bien. Alors, tu n'as pas qu'il y a déjà auparavant que concours aux bêta, orchestre est ma premier, chanteur est ma meilleure artiste. Dans le concours on a la sélectionné, on a la test dans la musique. Voilà, donc préparer qu'il y a déjà et après tant on a le meilleur artiste musicien à Graban nous dans une opportunité on a écouté le roi de la forêt et na bêti a levé le rideau et puis le roi de la forêt moninga c'est payé dans on ça test. Tant la test pour na bazwinga et tant bazwinga et c'est nga qui que il faut na ya sala sou awa dans la Zamba Playa à l'époque on mona sou ba Sami les Sami on mona sou une musique à l'époque on a qui ba la Coste la Ferreté qui était Ferreté à la Coste on mona ba Kabose Bulembi ba Richi Watanabe on mona sou ba de Boga Cappuccino ba J3 on comprend nous on est peut-être costaud bah Mel alias Norolias bah venanga Flamme Kapaya à l'époque donc on a bena ba tout ba seconde machine ba tout donc ya bena wengi wana na bena wengi wana voilà et on a dans la Zamba même si le roi de la forêt singa il faut yemba ba bini singa liboso na yemba wana na yeba rasu na sala test nzela moko na ba JR marron. Ok. J'ai un marron, ma ça n'a pas Francis Bokele, au collège de Noble, Jean Pat, café à Roum, voilà, oui. Et après, même si nous sommes, il faut naïma, naïma dire mon chouchou, ah, dis moi comment dit ma tenabilité presque naïma dire. Surtout à nous naïma dire. Surtout on a eu c'est bon. Ah on me connaît l'exercice mon boy. Et c'est et pesa na dit presque. Naïma comme ça, naïma ma vie. Je sais qu'il y a après. Voilà. Il y a un bâtard, il y a un bassou. Kokola bozo kolela kateza meba talinga bongo. On a dit on va faire à Limbonda. Après on a eu loge de Lille. On a eu loge de Lille après on a eu ça vocalement de ça là. Oh maman, ça fait stredi nangaye chinyo kalema. Bandana monana lekali susute. Comme c'est mon délai la mele ba periti fali na koi mais pas moyen. Non, quand il est prisonnier, quand il est en prison, il est en comprendre. Voilà. Je viens sur le but. Oh, il y a des poulets rebelles dans la Zamba. Au monde, à l'époque, il y a une musique à la maison, mais il y a une musique à la maison. Il y a un parisien que je salue aux États-Unis. Il y a un balai, il y a un compresseur à 2 places. Donc, il y a un battu, il y a tout le battu. Il faut des lois de transport. Il y a un moko kaka, il y a un parisien bombolé qui a été Kumba. Il y a un Zamba, il y a un Bruno Dika personnel. Il y a un Bruno Dika Bambong et Belé, 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 qui a Bambong, Belé, Belé, la Sama Belé, il y a un Bruno Dika personnel. Il y a un Kinda, il y a un Kinda. L'histoire n'a bref, carrière n'a pas. Après, on a dit que on ne travaille pas présent ou ensemble. Si. On ça peut pas vocal dans la maison mère. Non, non, non. Après, on a et l'autre ça là dans le mois. Parmi les raisons, ils allaient qui
kokota wenye musique à maison mère tant na koti wenye musique à maison mère nde makambo na kutala ina ngokuna ya ba mwa bétouffement et puis ozanga boyemba na banzembo mususu oyebi boye na banzembo mususu mususu ebimite ça la biloko no mais et bimate o se retrouver te voilà na mona ki ndenge réalisateur na biso sur le bas les envois âge quoi âge ezokende voilà donc ngape na mona ya âge kende ba réalité talent ezali et puis na ba conseil mususu ya batu na talent faut beta apporte na ba orchestre mususu voilà né la juge qui bon voilà na mona 2013 né la kita après na sali groupe combat groupe na ngai tambolanga na kombo na mo les coqs chantent voilà na mo pe déjà na total la générique mo boto beta voilà machine à voter voilà ok Nathalie qui a un générique pour les 4 mais ma case puis moi plutôt c'est une image là nous était papa en train de faire combien de temps déjà banda aux gérer groupe now ah 6 ans 6 ans 7e année déjà donc au mois de septembre donc déjà la 7e année na ngai donc avec l'espoir et puis avec Dieu nayebi ke makambo eleka kitoko omema bango bien bozokabola oyo ezokota bien sûr président bien sûr boyebi de bosala pe bana na ya moko mbongo ekota me ofina bonka bamasa na nga place baza na pesi bango na mboto trop baartiste bana te me bamasa na ngai baza bamasa na ngai napesi bango mboto trop et puis napesi bango merci parce que tosali baboulot ebele na bango banda album na ngai sindeta parce que nga album na ngai nautaki kobimisa yango déjà depuis ebimaki eza 12 titres album na ngai 12 titres na 12 titres on a bimisa yango progressivement c'est-à-dire on a bimisa single par single donc album eza sur le temps maintenant tokomi déjà na machine à voter au talaki générique eza 11e titre mais na 12e titre nango po to clore ka dossier ya album nde etikali donc 12e titre na bimisa yango très bientôt là bato tout balanda Congo Suisse bato tout balinga les coqs chantent c'est le moment donc c'est manifesté on a besoin na yemba ye na boaka ye c'est le moment pour te clôturer voilà pour te clôturer dans la minute tout le besoin plein si dans un plein studio on a ça la bilomi balé asa bilomi balé on a ça la remix c'est-à-dire banzembo na oteko misa dia album wana si l'état neti ba ya zozo ba marché correct ba mosunzo ba ponkwilo na ça la remix acoustique ba ça la remix acoustique nazali dans le studio nazali dans le studio donc neto sur la no lelo présence ça en live té ou préférons ça donc au salon enregistrement dans le studio quoi ni to ça yo beta qui en live bon on a linga na sala en live mais na mona ki batebele ba na besoin na boka bango batebele ba na besoin moni sur la lobby na sala oui proposition la live ezali proposition live ezana proposition live wana et za place na ko immortaliser ba grand banda na papa na biso Luambo Makiadi na ina ba papa Taboulay na ina ba papa na biso Madiou système ba vient na biso Carlito Lassa ba vient na biso King Kester na ko immortaliser bango wana na live mais et puis là c'est les bateaux biso on peut déjà avant déjà acoustique wana tozoma besra mikem que te bi que présence c'est la mission en émission bien sûr ça bien sûr donc bateau tout bazana besoin na yemba bango neti na acoustique na sala bango remix na acoustique na nga wana ba se manifester et puis ba yepe ba lingi na boka bango na rumba on a ça là ba se manifester kaka puis bon ko ba lingi na yemba bango pourquoi pas na yemba bango donc makambo eza kitoko donc j'ai mon retour ça la calamité dès que ba fongola ka ba mesure ba pesa biso opportunité déjà bozwa na ozelaté parce que na lobaki déjà 2020 les albums ba eza année ba featuring mais malgré toujours moi dans album en mode c'est la featuring pesa na kati bien sûr ba featuring sur o ya na projet mususu ça dit oh non to silisa ngo na nzembo suka o rumba kiyungulu pourquoi yoko pesa nga punition ya kotoka mai et puis na kiyungulu ona tondisa na tono vula nini plaisir mboko ye pourquoi yoko pesa nga punition ya kotoka mai et puis na kiyungulu ona tondisa na tono ça peut tenir ça bien mibali bakanisaka fidélité za kaka na féminin koyoka bilenga lisana lofe eza na masculin nazobela ale ya boyi ngai nazobela makiasha boyi ngai papa wina nakanisaki ke nazu sheri ya santa to motombele zoka nzoto ya moto kati okoyeba te shera boyi nga na français aya zozo
Yazozo te kilo pangwe. Asombi dessin et c'était que Kobula brusquement et sali accident. Et comme il a quartier, Sokolimo Samba Motokae, Tonaya Zozo. Voilà. Présent, et ça, c'est un moment qui te commet promotion apparemment de Bomango. Oui, promotion est qui moins faible par rapport à la réalité. Il y a une raison pour laquelle, dans le bas qui n'ont pas la remix acoustique, parmi les gens qui ont ciblé, Zozo Zanakati, Joyeux Solona Pameli, Molimo Koboyanga. Molima mokabani trésor nanga lelo na kobomba te amura banaka kopesa diplôme ya sentiment Sylvie yenga evandisi yo na ba ekomi kotangisa yo pasi wana soyo kelengi okolongo tokolongwa te ngana ozana ala ok ngalinga suna mi misayemba bia befona tika kika yemba mais bino pe bozawana Afrika po faut faire que tout n'est beau on te linga quand même tout ça la paix forte tout na ba question et puis faut ayemba pe tout ça kana ba na binde nda katie bwe pesi boza kuna sa liberté makasi présent concert autour singulièrement awa ils allaient les en 2018 mais pourquoi kaka les coqs chantent ensemble à présent vous allez que pourquoi ka choix ensemble les apôts utakuna ou bien sûr les apôts utakuna premièrement et deuxièmement les reconnaissance au moment va vient na biso le quoi ba loi de la forêt ba papa chéri va vient na so quoi de la korama va vient na so waze quoi bazaka ba vie autour na ba ba vie ba pesi ba vie na ba jeune mais pourquoi pas toujours c'est là on peut ascenseur vous comprenez là na monaki que façon à immortaliser le roi de la forêt de son vivant là na yemba Nayemba bato bavandi ebele ba na moins intérêt que ton moyen mais beton na pour 2 mois mukemo betika yo zele na vraiment te ngai zala ka juste moni ma période wana ezali mo ba ignorance ezali mo trop batebele fa ba que ba vie wana bato basali biso ka bango tozana bango ba grand wana plutôt protéger bon pas voilà donc tant baza vensone ata le vensone ayebi que famille ba yebi que artiste a ba yebi qu'il y avait un artiste wingé et la route wingé le chance pour mekaki pour immortaliser de son vivant mais ça que le roi de la forêt le bazan a été na cha podium na day na yena beta au monde ils a moins important et on a lingaki de son vivant na yemba ayoka azala amona assister à sentir impact salikambo moi na sali voilà donc rien que ça na sali on a reconnaissance on a pas battre parce que le roi de la forêt plus ba libéré donc là je esprit dans l'ensemble na biso nyonso pour banzembo na yemba ka rien que banzembo wingi musical donc na yemba kinga na banzembo wingi musical maison donc na kata banzembo na berisi watana ba yemba ba déplique na yemba ba fabrice ba yemba ba faire école ba yemba et puis tout le monde est surprise moko papi kakola kika enda ya kito ba misenyo so ba yaki wingi donc na sente mutaza ko beta wana Igor sente voilà nous on a ba mise belé ba chanter ba café rumba yaki ba déplique ba yaki donc ba musu bazoi contretemps mais presque grande partie wingi musical maison mais na ba longwa na ba bazalaki ba ba linda kutu ba yaki donc c'est à dire ba Igor Sente ba satellite Patrick satellite voilà donc ba moto ba yaki pour to rendre hommage na grand biso voilà pour le biso kazate un jour et ça la sous-souté que les coca les sous pour allo babola munaï non na lo ba ki bola muneta waza en vie voilà il faut tout ça là ngo ils ont conseil ba master musu pef bazwa pour na ko immortaliser ba grand basé belé ba faire ce quadra va faire son papa chéri. Oui, ça peut aussi arriver un jour que Wemba ne peut pas chéri. Pourquoi pas? Asa fait nanga. Son point n'est pas bien ça bani belé. Ça la fait ma kama minene na mboko. Asa la rapeti belo. Pourquoi pas y? C'est bon, et ça bien ma casse présent idole na ezala na mutuni no yala ni no talaka to leki to ser. En tout cas, la modèle ngai et bazamo ebele. Na mazala ma modèle ebele lokola avec la so Carolito là ça. Tongo etani e moya kobi makasi ngai na motema e modeli makasi. Ngara wiya ate kala la papa sisi osonga wiya ka papa ngara wiya. Voilà. La zave sous là-bas. La vie la sopete calé. Namoni lokola loto. Masoma tikili bongo. Natuni pena ba ndeko bangai. Ba ebisi ngai to tikikili malebo. Je comprends pas la chose, la vie la chose qui est désir. Surtout à la peine mutu mo ba senga bio. Les coqs chantent dans un an pour yemba avec une question. Tinga boza si on va poser des bise ka yemba pour na confirmer. Mona bolingo yotikela kinga. Ne salinga pasina motema nanga. Ebonga ki opesanga ta liberté na libala.
soki te amande toni chese nayebi te. Oh, désir, désir. Voilà, donc quitte la psychique à papa chéri. Voilà, papa chéri, voilà. Ombana sali nyoso, oyo mobali ya solo. Asalaka soki alingi to akomi zoba na bolingo. Kasi baboti nomba boni, yanga no tokwelanga. Po nazali moto ya région mosusu. Voilà, un peu de... Viens la mission nani. Kofi Olomide, voilà, un peu de Kofi Olomide. Chéri nangolo bako sambela kazo ebike. Bolingo ekoma na Biblia. Yango tozo salela. Lina moninga lokolo milingaka Angela zala mapapu kasi batsaka ye molongo moko na bandeke te ye. Voilà, et seul bien ma casse me bandeko no peut-être faire rigoler ko po yema no penzi mbona ye. Ouais, pourquoi pas faire rigoler, pourquoi pas The King Fally Ipupa neti na bomba yango ndenge wana. Ma mère, chemise baby sakana Tasha rouge à lèvres nayo il y a 2 ans. Nalingi nasoyo tobinaka na mona yo bimbala moko me batre nayo na pomba etate tilelo vere connu. Tes yeux doux, cheveux longs, ton visage est d'enfant. Natike la main. Traumatisme, voilà, bravo. Merci au bat CP l'indé bazar. Voilà. Neti zema de king, nani moemba. La doyoka motema. Yoso koma bien chéri, bandela lento. Ne marafunga manga kwa salama elengi. Nazoyoka bien, nazoyoka mochime. Elengisela yabo manonga. Voilà, ne que vous passez. Pardon chérie, Mandela les oiseaux, je te manque. Encore un peu, balolanga ta biloko agazali. Voilà. Ok, en tout cas, ma partie mission Oyo, partout kako présent bien de Dieu, on a boss tanga maître John, motema ya maman Micheline na ran no mère apale babi mo so zanga mbanda sukutene komisa nzambe. Présent les corps tant que chanteur, au s'appelle la musique, oyebi ke muto afute, muto asali bien. Ba acoustique exactement les batabeti na ba acoustique ba semblé ma acoustique ko pena bu epezi la minute za ya veka bo sepina de faire un présent les coques tongo yo comme pona yo ni za mère acoustique pona koloba déjà o ngana yoki yoki faire rigoler les pads et acoustique na ye eza kitoko makasi moni muto asalaka eloko na boule na ye iratati faire rigoler sur la salle qui on va penser qui on a ba fanatique na calculer qui mais ba tout ça ça na on peut pas acoustique ça on peut pas mal mais il y a faire rigoler là la joie qui t'envoie comme les danger makasi donc voilà. Bien okay. Et ça peut me sauver bien par exemple les coques ya zo ya wana tozi la ngoka maboko ya si ngapela na oyemba acoustique na ngabo ceinture na oyemba remix acoustique na oyemba bino banzembo lokola ba pompulo bolingo no e komisine Lyoba buka minwe mawa ekanga ngai ndembesa susi wapi guérison mama ebisaki ngai nakeba na mibale oyo bapresentaka bozwi liboso oyebi nini azoluka oyebi nini azolandela yo steve apresavoir kotia babina foto na ngai tala lelo yo komi oloba lisusu ngai te ekomi nani merci naoyoka biso monobi nga monobi jeune naza naoyoka nango monaka mpe acoustique na nde eza kitoko makasi tozela ngoka biso tozala na mpona bamusicien toza te mpona misebe non biso toza mpona misebe toyo osala eloka bien en tout cas tokosalela yango promotion tokofenisele tokobetele maboko mpo eza vraiment eloko ya bien makasi présent lecoq badiske nini oyo oyoka soit baalbum nini oyo esala succès au présent lecoq ayoki en tout cas nga nayokaki formidable na album de King parce que faire rigoler ngaki album te en tout cas oyo nga nayokaki album pour le bil kama album nayokaki formidable il y avait dans la voix de la forêt et puis nayokaki album ya faire rigoler ya Fally Ipupa du cap ya nerveux et voilà l'album
Voilà, oui, bah bon, bébé, mais qui n'a pas eu peut-être que je suis quand même en retard. Ouais. Il y a Fabrice Sport, mais ça cible la mise en jour. Les cibles, ouais. Cible mise en jour. Puis, moi, on n'a pas eu, on a pu nous avoir un bino. Pour papa, on a vu nous déjà dit que au coco, on a bien affiné. Élève de maître. Ah ouais, ouais, na yoka inze mone, na yoka inze ti. Il y a album na yokité, mais na yoka quand même inze mone. Inze mone, ouais. Inze mone titre na yoki mama. Mais na yoka ti. Titre mon na évité, mais. Et inze mone. Mon choix. Inze mone, maman ngana sali choix na ngai. Voilà. Voilà, ils a bien. Félicitations à bien affilé. C'est un artiste bien. Parce que évolué na bien, félicitations. Maintenant na 8 ans, yoka ba inze mone na sauter. Mais on a yoka nzembo wana c'est bon. Et ça l'a bien ma casse na yebi ke ba tout ba zone na bus en tout cas au CPL pe na partout des présents à l'obi ba album o ya yoki o patang te peut-être traduire retard ya. Ouais. Là on a ma bête ba comprendre on a faute. Voilà. Bon comprendre biso pepe émission na biso de lingaka vraiment te que politique et polémique pardon to lingango vraiment te ba o atanga ki ba o yoka ki ba o PM soit tant que peut-être traduire. Sauf que l'obi na ba nzembo et bimi hein. Ouais, Pomba. Musique. Ah, Pomba nuance. Vraiment, voilà pour les albums. Non, attends, Banzembo. Ah, voilà. Fallait revoir sa question. On a Banzembo, Bimi et Belé. Les gens Banzembo sont bêtis pour la succès. Les gens Banzembo sont bêtis pour les Banzembo à l'âge. On comprend, les Banzembo des plis pour notre chambre. Donc vraiment coup de chapeau à toi mon frère depuis que Pomba nuance. Donc voilà, et puis nous disons il y a les beaux gars, silencé. Silencé je crois. Ah, coup de chapeau à toi les beaux gars, Capuchino. LBG. Nani so emi abimisa inze momo à danger. Bien j'aime Rose Mouyenge. J'aime ça générique. Ouais, j'aime générique moi gagné. Un peu bien. Générique en félicitations à toi j'aime Rose Mouyenge. Donc pour la générique on a kitoko et puis Kabo si ba to misa générique Libongo. Ah ouais, là na yo ki monté mais na bi Kabo sa ko ratete. Kabo sa bi avec ta musique bien. Ah nana oboye na mbogo. Nana yo ki monté mais na yo ki mona prochainement na au juger en haut. Puis c'est un mois de voix na yo capé. Ko yo ki ça la bien. Ouais, ça la bien. Nani susu obo Fabrice Koutolo Baté. Fabrice Koutolo Baté. Il y a ba materazi. Te yekuto bolongola e. Donc Fabrice bolongola ba ona makambo. Hein? Oh, na makambo ko na. Na makambo ko tanga ba nzembo ke o nzembo ko ya ko ratiti. Comprendre il y a ratiti ba. Mais bana bino ba bidon to bo wa ba le wa ba nevi na bino. Ouais, neti ba artiste ba outie pas Fabrice. Donc un peu materazi. Nzembo ne pesa bien mais na sepela mingi. Na sepela mingi na artiste le mo Bekam. Patrick Bekam. Donc vraiment Bekam Kasaza. Na évité soit Azaka donc ça Fabrice soit Talongwe, na évité. Azali. Mais ayemba bien. Na apprécier rien. En tout cas, il y a déjà ayemba kitoko Bekam et sur mboto quoi. Mais les gars compliqué nenga en tout cas pour cela après et ça lui bien ma casse parce que ça soit na rumba ya album no moko toyoka et ça bien ma casse oyembela biso na bi que ça bien. Ouais neti ba rumba belé na pone la bino kata moko oyo place bozali ko se pesa bino. Oh superviseur na matono ya bwa singa ba poser les ko ki fo yemba. Et on a lingaka na tika ko yemba. Tozona bamana na tongo pasi. Oyeza nini na somona Jean-Jacques kaka bato batongaki lelo lisusu baluli yo soki bajalo bazelaki na komisa yo moto nsima babeta ngai mosinzo mobebe soso na pasi na komi bokola mokola feti boteli motema pourkui ozalaki bonbon ozalaki biskuit yolobaki okoya mikolo mileki Jean-Jacques Jean-Jacques okomisi motema na yo mbabola o
soki okomisa motema na yo lituka Jean-Jacques soki okomisi motema na yo babola yokomisa motema na yo lituka. Voilà, bravo président l'école. Donc bon déjà boyo ka yo mtolinga bayembo yo mtolinga batiko de Lucas moi ya propre soin président l'école kazana sous qu'on fait sa numéro et puis on fait sa adresse pour retrouver pour solo la bino mo bindi bosala déjà président l'école que lo nyama boyo mona na musique. Et l'or ma bien dans la musique n'a pas ignorance. C'est-à-dire nous t'en ça l'or bien mais ça difficile pour mon ningani artiste en dimena TV. Mais l'or ma bien dans la musique n'a pas. Bon. Voilà le plus artiste. Ce qui est par exemple la musique dans l'ensemble. Pour musique n'a pas pour marcher bien. Voilà le bagage pour n'a pas artiste. Mboka n'a pas équipe n'a artiste. Tous abandonné à tout prix, tous abandonné parce que tous en a studio à l'état l'état a un hôtel il y a piraterie né tous sur le nombre tous millionnaires au monde ils sont ineti mboka na biso 18 millions d'habitants pour tous en bango surtout le bikaka l'école kabimisi single moko et que bato ba sombi en kaka na $1 na millionnaire vous comprenez mais au monde nzembo no moko côté studio séance à studio $300 fois nombre de séances qu'on a nzembo ça les clips aussi ba figurant dépense wana tout le monde a nzembo 100 francs na quoi nzembo kota wa 100 francs mais na ba dépense wana tout na salaki par exemple fois 9 chansons ba dépense wana na on s'est retrouvé comment yango moni ba mise bazaka ba mandian ba mise musala ko boaka ka batu et puis mise donc azokufa pauvre moi mbongo yazana ngo azo mise ngona œuvre à dépenser à sali club makambu tout ba dépense mais na suka non ba otekele nzemo na libanda 100 francs 100 francs et pas ça balèze muto obelela ngwa na ko kanga et na ko fait l'état occupé en route zomo nyoso wana zokufa ba pauvre or ce qui l'état sali so ba studio il y a dans ce qui na futa ba séance par $300 par séance et parfois au ça nzemo mo ça 5 séances les nzemo mo côté za nzemo bebele. Mais ce qui l'état c'est le studio minene et que on a prix abordable et qu'on aider biso et qu'on aider artiste et on a artiste ba komika ba mendiant muke grand poète qui ngandi grand poète be mo balemba ça monika appelle musicien baye au moins la réalité c'est-à-dire oh ba prêtre musu bazana to l'équipe ba opéra là mais à l'esprit oh déjà sur notre équipe nous avons $1 na millionnaire na okesi ngata na ke mandiete. Donc voilà, donc quelque part, responsabilité surtout la culture, piraterie, ils ont 100 francs, tous se retrouver, ministère pauvre. Moi, 2 3 000 4 000 na palais à Bimisi, on peut miser dans œuvre, mais de retour, ils se retrouver. En tout cas, on a vu que se passe, ma casse se passe. Donc, si on a un ministre de la culture, on a vu ça, on a la paix, on a et ça, la bien ma case. Pour un événement, on a vu le bon candidat bétac. Na ba propagande na bilo bango ka ande babeta da bozo obligé rota bango pas l'aise quand même ba se retrouver kana ba bilo ko na bango oyo bango bazo sala et bon oyo loka bien oyo mona na musique lo ba pene loka bien fait ça la carte et loka bien ça que l'artiste bazo bota na du jour au jour OK l'artiste bazo ya na ba innovation pe et bozo mona ke kala izalaki pona o kota obeta na musique ezali ka click mo boy donc ezalaki cercle mo boy. Mais actuellement, cercle, on a ces panzana. Donc, les artistes, moi, soyez, à Bétine bien, bah, tu vas ils ont souffert que les qui cercle, caca fermé, circuit fermé, non. Et là, on a la musique, oui, c'est-à-dire que le lot, ils ont sous bon côté. Donc, comment que ça, Bétine bien, bah, tu vas voilà. Ok. Et ça, la ronde de on va dans la télé, tel musicien, moi, ou peut-être Azalé qui m'a manqué un sous musicien yo ebi kaza mukolo na ye c'est la ronde ni président il y a moi na lobaki ya moi hotel pour lobaki et nous avons ignorance c'est-à-dire ignorance mutazo ko kondima mututé vous comprenez et ça la passe d'abord et là on va lui bosser ça éducation de base c'est-à-dire tout bossa na que tout ça ba responsable tout ça va père de famille tout outil quelque part tout dans la débit na
tauti na ba famille ne tota la boye ba famille na ngalo kwa ba Paris wana ba fait na service ngudi ba fait na ngale mi batu mona poto ya kala vous comprenez ba Sylvie ngala reine des tatouages na kati ya Italie wana ba otala biso donc tout ça na parler pe ba Liston ba Curtis vous comprenez ba Prince ba otala biso ni to vani boba mona pena kenga nazo ba muzoba na télévision nazo finga papa moso ndo papa na biso afinga ka papa leki afinga ka oncle afinga ka voilà et ça la mabe makasi donc tous ça même ba responsable tous ça même batoyo il faut tous avoir exemple quoi donc ça la passe au monde d'abord musique faut to ba ke mukolo azali l'équipe azali parce que si la mukolo azali c'est l'équipe forcément faza oui alors il faut réciprocité on a respect faut ezalaka donc respect faut ezalaka mukolo yeba ndenge yo solo na leki et leki faut zone ça respect pas mukolo na yo ato leki lelo keba yaya otikala ka yaya ko yaya amona to benga ba ba yaya ko ba mona moyi boso na biso le c'est makambo ba ba mona parfois biso ko mona o ya ko mona parfois o ya yo makambo mona domaine mo eleki au grand frère asalaki non ko kantate ko komi yana ye donc maximum il y a respect faut ezala et puis ba kulu to na biso oui ba pe ko sala la part des choses par rapport à leki na bimo voilà. OK. Et ça peut obliger qu'à président Abimana va danser. Est-ce que ça obligé? Non. Et comme avant la présence c'est la danseuse des mêmes passeport, faut non moi sinayo na ba concert surtout na ba voyage. Est-ce que l'eau can est obligé? Comment ni les amis l'eau photo condamné. L'eau wana photo condamné avec énergie. Danseuse aza mwana batu. Ayo ko boulot. Ndenge yo pokena na bokese mo tambola. Alors aye pa na yo aza lokola mwana na yo ya mwasi biso neti nga na orchestre na nga ba danseuse na nga na mona bango bana na nga basi nasala ke fort baza la propre baza indication bien ngai naza ba parmi ba rare leader oyo ke pire mutu mo boye fallait kana sima na opo azwa danseuse na telemela bango ba danseuse ebele balinga ba vi wana na orchestre na nga ba ya te ba kima ba danseuse ebele balinga ba vi wana po ba te ebele ba ya na bango wana pe na ba boule ba tusu ba yela bango o comprendre mais ngasko e pa na ngai likakati il y a un moment danser bele bakima parce que nga na zo ba leki na zo ba bana donc bazo représenter famille na moment alors qu'est-ce que ça famille voilà donc les gens ko condamner pour danser à un passeport faut bimanaye faut connaître moi si na yo non biso pe ko même tina ni ko ngota na ba na bien makasi toza ba leader d'opinion to traîner par masse to pesaka moi conseil na ba tout biso mo to ça la ba c'est-à-dire ils ont bien makasi pour la danseuse la danseuse na mona musala na yo on dit que respect aux allez soutien yo mo patron ko nous na danseuse na yo mais na tant au mona musicien na mo ba bimi pe na ye danseuse wa et salon ndingi et panza orchestre ba biloko bon on mona ke ba musicien ba mo sala bras de fer na président na mo akenda kolia nzumu moko. OK. Koba danseuse on peut mettre un peu ba solo tant ba zala na ba kamana ba on ba beta ka ba solo nga kutu kwa solo bien na baksa alinga inga ba ba solo la ba ba présent les coq au bala au bota aux fiancés pour sunga pe bateau bota la biso. Ouais bateau bota la biso, je suis responsable père de deux enfants. Liston et Curtis. Donc voilà. Donc on a suivi kawa. Non balité pas. Non na balité. Fiancé déjà là. Ah ouais madame Azali a otala ma place ça. Maman a fait son mot à ça quelque part voilà a fait son mot à trop. Je t'aime beaucoup chérie. On a trop donc nous allons monter mon amako. C'est bon. Présentons au moment la musique na biso po na yo ezo matato ezo kita. Bon en fait musique na biso ils ont mata dans sens sous ezo kita pe dans sens sous. C'est-à-dire ils ont mata par rapport que l'artiste le ba obima ba osala ba œuvre libanda ba to même ba reconnaître musique congolaise. Mais ezo kita makasi pour la futurité. Au final inutilement étouffement à niveau na biso moko vous comprenez pas polémique mo ezanga tina oleke moninga wana za na succès yo pozo logo bima ole osenga featuring bo sala na ye po ye pa tombola yo na ndenge na ye yo po matana ndenge na yo mais bozo swana bozo fingana ezo kitisa bino vous comprenez wana na ndenga okita et deuxièmement ezo matana sans sur musique na biso mata par rapport musique ndenge za la circuit fermé et les lois sont bon côté les lois sont battu à yati ndenge à l'époque battu à non ba la sauté et comment mutaya ça les logos na bien niveau local toujours mata mais niveau international toujours kita parce que ba musicien va représenter la République démocratique du Congo internationalement par exemple par rapport il y a ba talent aux autres du Congo voilà
référence. Ok. Président, toi et Mbala biso pour ton solo là, toi et ça bien. Merci, na ko yembela yo. Aime-moi, 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 aime-moi. Lingangai na motema na yo. Nalingaka yo buyaka. Sana monaka mobalinga na kolinga te. Voleza mabe pona motaza na feti malamu pona motaloni elangai. Bayokaka jamais guya bombo na monoko ya moninga. Nani alingalinga maki maswaku motema elingaka e. Mingyo oh. Pona kola na zamba. Maki maswaku. Nalingaka yo buyaka. Sana monaka mobalinga na kolinga te. Voleza mabe pona motaza na feti malamu pona motaloni elangai. Bayokaka jamais guya bombo na monoko ya moninga. Nani alingelinga imaki maswaku motema elingaka e. Mingyo oh angayo. Pona kola na nzambe ba pasteur bateanga na eklisia. Natika nyonso mabenala na nzela oyo ya nzambe o. Pona éducation rizo masamba teanga na ndako. Natosa bakulutu nalingaka mingi bandeko bangai. Histoire na géographie mat français kuna na kelasi. Bravo, bravo. Pona kolinga yo e. Na mite nzoto na ngai moko e. Ok, bravo président. Président, ma mission ou linga ko interpréter trop. Peut-être ma mission est interpréter trop na ngai persona Madilu. Système, papa na biso Carlito, papa na biso King Kester. Na papa na biso Tabula épée, et mbapi moi trop. Et puis, il y a un peu de calé personne. C'est le pour dire qu'une question de l'Imbakata va l'ambo et puis la pépé calé pour un montre et un monter. Pépé calé n'a pas qui n'a pas ce qu'on est trouvé ma dit. Ah, ok. Mami wa bibia. Bia to botana yo banaye. Vraiment nene na lingaki. Ezalaki mokano ya bokoko. À quoi tu penses? Destin comme ma bongo. Je me suis dit. Yeti nzemo na lingaka angayo ngayo ngayo angayo ngayo ya ja boy ngai tirate o sengi pardon nazangi sutera bina ngai kwa bolele la ngai bato bayoko tuna ngai likambo nazali se kolela lela nazangi lelo bayako zongisela bango posomo elekaki ngai ye. Voilà, ok. Voilà, présent, voilà, Toyemba, musicien de la banque Sakayo, na Congo. Aux appelés, malgré na Yemba, na Ramé, Mouto, puis na banque Sakayo. Et Azati. Et Azati. Ta banque Sakayo Azati. Azati, bah tout va bien, bah Yemba bien. Voilà, mais là, ta banque Sakayo Azati. Bah toi, la banque Sakayo, bah venez sur Kala, le quoi, papa, la Carlito, bah venez sur. Papa le tout ma composition, va venir absolument le Madilu système, va pépé calé, va King Kester, va papa Wemba, va au banque ça va. Mais les restes au banque ça en réalité va Wemba bien, va vite arrêter. Donc ta banque ça va. Aux ana producteur ou bien yomoko ou mimakaja, on a un propre moyen. Ouais, va producteur bazaté mais va mécène bazali, va producteur bazaté, vraiment la PC vient en Gilles Sana, mota trop en Nairobi et puis la PC les producteurs diplômés viennent en Gracien Weiss, dans Katia Allemagne. Vous avez un mécène Bazali, un manager Bazali. Vous comprenez mon directeur Jean-Jacques Esso qui Panorama Média. Vous comprenez mon vieux, mon président, mon vieux Blaise Mboko. Donc un mécène Bazali. Mais un producteur, avec une main forte sur bateau. Donc avec lui Moubiala, la maman Monique. Et puis avec Amédem Pata, fils d'Abraham. Le Massa héritier Mampouini. Donc, je suis Maswaku. Je suis Joël Matapisi en Autriche. Donc, je suis pour la réalisation de ma ok, voilà, tu vois album qui va featuring ezala musicien oyo betana ba featuring. En tout cas, baza mo ebele notamment na obandana mo featuring na vient na le roi de la forêt. On appelle ça un featuring parce qu'il y a un parrain, album nanga. Il y a un vidéo avec une petite offre soutenir. Donc il est temps maintenant. Donc ça on a vu dans les featuring. On a profité de l'occasion. Il y a au sein de déjà qui est après. Il y a le bail à l'époque, on a un problème. On a mis ça pas na yo. Sur tout ça la featuring. Parce que l'album n'a pas eu de on a aussi ça.
on a aussi sa projet dans Nzembo Asuka, 12e titre. Ils ont le roi de la forêt. La Pisa Ayuka pour assurer la correction, c'est la vidéo de la correction, voilà. Et ça, c'est là qu'on a tout été au fait que vous pouvez sabat. Bon, net, on a quoi sabat par rapport à la geste, on a salaki, on a Covid-19. On a besoin de main forte dans la salaki, opération porte à porte de la cachiné. Éviter, attends, voilà, éviter la chambre. La cachiné, voilà. On y cachiné. La salaki, on a en collaboration avec les amis de Bibo et Maman Bijou Bofassa. Et puis en collaboration avec DERCAP Collection. Et puis en collaboration avec Maman Iguette et Koufa. Tout ça qui ont ensemble. On a Bango par rapport à rapport na Bango. Il y a la salle qui ont pu napisa il lave-main. On a la salle qui ont porte à porte lemba la kabolaki. Et puis la salle qui sous la lave-main, pas désinfectant, ça va le cul. Pour ne se protéger pour la Covid-19. La scène qui va charmer force, va soutenir en haut. Et puis on a remercié qui beaucoup plus battu, va checker le beaucoup. On a ça à réaliser, on a excellence William en poste bâton de Moïse. Par contre, on a vu pardon, il y a pour moi, c'est en tout cas, tu fais sur la félicitations. Merci beaucoup. Il y aura beaucoup de choses en tout cas, ça m'a dit sur le qui a oublié ça qui va être l'occasion de se lever pour les battre. Merci beaucoup. On a la population de Bandekona, tant que moi, voilà, en tout cas, ma félicitation. Merci beaucoup, merci. Et puis, on a remercié Bato Basalagi qui peut féliciter. Donc, on a l'excellence William en poste bâton de Moïse. Le honorable Lumé Adou Maleki. Le honorable Willy Makiash. L'honorable Willy Makiash. Et puis, Maître Alain Makiash, la référence de la jeunesse congolaise. Et puis, mon vieux Francine Dombi. Mon vieux Maître Francine Dombi, mon vieux. Et puis, l'honorable Lumé Adou Maleki, papa social. Et puis, maman Lili Lumé. Et puis, maman Antoinette qui pour le maman social. Donc, bango tout wana achaki main forte na bango pour soutenir là na sala quand même œuvre wana to baluka moi lemba pour na kotika moi kashine kotika ba désinfectant et puis mon vieux Blaise Mboko et puis mon directeur Jean-Jacques Soki Panorama Média pour yepena azalaki donc dès le départ na haut quoi. Voilà. Ok, merci Nabato Toubolandi Bisso, en tout cas pour ça Batou, ce que le bima bebo limbisa, ce qui te le dit bien, bah commentaire et ça on a beau comment et ça la Bisso bien ma casse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Ngamoko Jerusha Bafon, la chroniqueuse enfants de Marie-France Ivango. La seule et l'unique qui règne mieux, ma Bible qui c'est les machines à beauté. Un grand merci à boss nanga, na papa nanga, maître John Moté, ma maman Micheli. Merci n'est-ce pas au Pesang, on sera non pas faire tu peux faire ça na Congo Suisse au travail ça la bien en tout cas. Merci belé na boss nanga au sali pour nanga en tout cas dans boss nanga. Ya ngote ma Bible là moi il est tellement belé puis un grand merci na bato ba s'abonner na chaîne na biso lelo. Na puis no peut bato bo s'abonner kala en tout cas un grand merci na bino. Lui no peut bato bo s'abonner te ba fanatique non c'est à présent les coqs chantent vous s'abonner à la chaîne Abisso Congo Suisse vous allez de cité pour tout bana kolandi na ba studio na ba concert na ba répétition bo bano na ba image so vous s'abonner à la chaîne Congo Suisse un grand merci na ba tout bazo soutenir nga lokola dit donc aller ma passeport rouge et puis na copine nga Juliana Nyangile en direct de Luanda Babyle impératrice na peso bambote belé et puis na famille nga mobimba na confrère nga Omar Tchela Babi Blero Amble et puis na Daniel Luzitu Ngimbi et puis na Ornella Pant wana docteur à famille en tout cas et puis na maman na biso à bota biso Marie-France Ivango la seule l'unique qui règne mère un grand merci na maman na ndenge au botanga et puis un grand merci na bato bolinga présent les corps côté ko dédicacer bato na yo o basuma ko na ba conseil et puis na soka na tipo yemba mais au pesa no bango ouais avant tu na pesa no numéro contact on va plus 243 89 83 70 297 donc plus 243 plus il y a William Moucheni mon vieux plus 243 89 83 70 297 voilà on appelle ça mbote na Londres et pas venir ngai Sam Punku mfinuku ya changu et puis venir ngai Emam Poi na Londres moi na Londres ya tongo Emam Poi na kati ya Londres wana venir ngai puis venir ngai Julien Waka Bavaria et puis venir ngai Atose Okito na kati wana et puis venir ngai Moïse Tekasala na kati ya Londres venir ngai Sugar Mungulu. Balobi à très bientôt l'artiste les coqs chante au micro de Sugar Mungulu à Londres. Donc ban à Londres, ainsi que surprise Ali, tout le monde en a wana, tout le monde avec Sugar Mungulu na kati à London City.
Donc na pesi bana Paris mbote vena ngai lui qui poule na kati ya Paris vena nga service ngudi ya mama Julie vena nga alemi batu mwana poto ya tango kala na Suisse wana na moni vena nga JC Mangala la présidium JC Mangala puis vena ngai Aimé Kauka aux États-Unis Juliana Julieta Mama Paradis na kati États-Unis na pesi bambota trop Mama Erlin Belinda Mvunda Mama Erlin pesi bambota trop na kati ya state pesi bambote puis bato to balandi so na ngola Luanda to bosa na bangolete na ngola Luanda wana na moni Junior Ndakiza na moni Masanga Charlie Muyumbu le mannequin d'Angola et puis na moni vena ngai Macaron de la chance Prince Lungungu Macaron de la chance na kati ya Angola wana bana congolaise tout na pesi bino bambota trop les coq chantent yeyo o bino bolingaka na lukapa wana na moni Arika Nyoka mfumu na kwitu et puis na moni Mignon du Pouya moi si boss bedo se suka suka na kati ya nzaji wana na pesi bino bambota voilà présente na biso pona na watikelo et puis mon vieux Blaise Mboko ya mama Lydie wana bavie na ngai wana bavie bapesanga ba conseil bavie basali bien je vous aime beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine, bisous. Chambre de monnaie, ça c'est pour toi mon vieux petit aboulé. motema na ngai ekomaka ale soki ozali mopanzi ya bolingo na ngai peti na Ligue des Champions motema na ngai yo bimile premier champion ou des champions. Ah petit aboulé. motema na ngai ekomaka ale soki ozali mopanzi ya bolingo na ngai peti na Ligue des Champions motema na ngai yo bimile premier champion ou des champions. Yango nalingaka te komona yo so pima kozangisa ngai te bolingo lokola Ezawu azangaka bénédiction na papa na ye peti nga nalingaka yo mingi nalingaka yo mingi ye basira vi na ngai yo tianga na bonheur yango nalingaka te komona yo so pima Voilà. On est allé pour un bino quoi balinga les coq chante. Vous s'abonner massivement dans les coq chante TV. Vous aurez rapidement ba news quoi. Et puis balinga ranga balinga yemba bangona boaka bango. Na za wana pour un bino quoi. Merci beaucoup.